Mbote mingi balandi ya Réussite TV, ezanga Dorcas Pantou, la belle, autrement dit Dorcia la belle. Mbote na papa na ngai, papa Bruno moto na Nzambe mon boss, mbote aussi na maman chérie, ma maman Christ Pelewe, mbote na mon cordon Asani Mboma Djulove, mbote belé na Christian Malou cameraman mobali ya Mwindu, mbote na maître Chucha Mabele Mikiliste Schengen. A cadre ya lisolo émission na biso 100% love. Ce ya lelo eza lisolo ya deux jeunes couples. Toza na mwasi kombo na ye Patricia et puis mobali kombo Tutu. Balukinga étant que mopanzi sango peut partager message pour vous lisolo on a bino pardon. Les jeunes couples wana ezalaki mobali abandaki kosala te azalaki na eloko te mais moi si azalaki na mwa possibilité na ye et bandaki ko permettre ye comment ko survivre et tout et puis azalaki tellement na mwa chérie na ebele et bandaki ko permettre ye la fille abandaki kozala na mbongo abandaki kozanga mbongo te entre temps azalaki na mwa boutique na ye abandaki ko teka biloko basi ndenge ezalaka azalaki pena fille moko abandaki ko se retrouver azalaki na mbongo. Avec le mobile, jeune moko babone ko vivre na la jeune la question vraiment azaki na elo côté a comment ko dépendre na moi si makambu tout et comment kitara sur moi si quand on va vendre mingi ya ko vanda mobile yo remarquer que mobile déjà miyebela ka vamba linga parce que ba uteki na ki amitié avant comme moi si na mobile a comme ko peksa moi si banzela ba mibali ni susu moi si peut tellement zalaki na bolingo ya Tutu Patricia eko tika banzela ebele pona Tutu atika likaka na Tutu aboyi mibali nyonso ko ba onde ko sala que Patricia a se vivre azanga moi $100 $200 $300 te Patricia tango azo sala lisusu atiki mibali Patricia akomi kaka na mesa. Oh, les Nathan wana oh Tutu aso pekisa Patricia eza ba mbongo misusu Tutu abanda ekolia ezaki ba mbongo yutaka pa mibali ya Patricia ba ok ba divers boye mobala nelo côté Patricia so pesa mobali ba $100 ba 150 ba $30 ba $50 mobala so panza mbongo pona baninga kaka gazi mata ba mona ke mobali na yepe aza malamu azalaka na ba mbongo mais entre temps ekiri wana déjà ba yebaki ke Tutu asala ka eloko te azalaka na eloko te maintenant balinga ki Patricia moi vie échange ki Patricia so mbela Tutu bilamba Patricia Zolé sa Tutu, Patricia Zolati sa Tutu à 100%. Tutu aye kokanga Patricia, il faut karatika banzela nyonso. Na bolingo Patricia zalaki nango envers Tutu, Patricia atiki mibali nyonso komi kotali la mesa. Patricia komotali la mwa boutique na ye, azo vivre wana, kosombela mobali biloko wana ba divers et tout makam na ye moko ba plante et tout ya basi kaka wana. Et ko sala ke Patricia akwei na mesa, fon eza lisusu te benza. Patricia vandi ça Tutu atuni Tutu lelo soko vu mosala est-ce que vous connaissez vraiment habiter non ti ko lo décevoir yo te maman to kozala jusqu'à la mort a sala bave au bilu ba libike bave mosala a sali la Patricia bave Patricia pi a maman na amour Patricia bolongo yangwana Patricia akwei azo se retrouver lisusu te Tutu aye kozwa mosala bandeko eza histoire ya pasi Tutu a vu mosala Ekiri tout à fait qui musala eza ekiri moko bazalaka na ba 5 basi 4 basi 3 basi parce que ba monaka bongo ba vandaka les premiers les lundis jusqu'à de lundi au dimanche na bar. Patricia entre temps abandé ko sali la Nzambe malgré le yengi na ye ba bandé ko ke ba église ya combien ko éviter ba via ba bar. Et pour arriver Tutu akomo mona mbongo akipa Patricia te me bazalaka. Tutu azala bambongo so Patricia sengi apesa kati boy tuyo sala ka boy na boy Tutu akomu koluka ba raison moko mais azaki kana bolimba Patricia après ekoleka Patricia aye kokoma na zemi Tutu lo bien na mbongo te to vanda na zemi ekokole Tutu Patricia tellement abazali pe ko deso biloko landela ndemo mbongo ezaki na maboko bato ekokanga monta moko alo sizemi ye moko asumba kisi ye moko bandeko bazo continuer kaka na mobali bazo continuer kaka na Tutu malgré tout ça longoli bazé neye boko bazo continuer kaka na Tutu atango Tutu azwi mbongo Tutu alobi Patricia za mwasi moko impoli akoki kovanda suna Patricia te aisi Patricia ozaki mwasi ya malheur ozaki mwasi ya bénédiction te ozaki mwasi ya souffrance ozaki mwasi ya bonheur te Patricia bandi kolela Patricia bandi kolela Patricia yoki pasi en même temps Tutu azo sala eloko wana Patricia aza na zemi Patricia aza na zemi Tutu alobi Patricia ki kokanga Tutu na mwasi mosusu
faut mon humiliation bandeko humiliation Patricia azolela tutu azo protéger moi si naye tandis que Patricia aza na zemi tant que va pas dire sango de Patricia lukaki ngai to partager le solo on a dit il y a pas si ezali Patricia aza na zemi mais tutu azolinga ko sentir Patricia ata mokiete alobi aza mwasi moko impoli bato bayebisi bato bamobeta lisolo mwasi oyo bandeki kokumisa mwasi na kobala et tout donc Patricia aza nyonso mpona ngai lelo Patricia akomi impoli mpoka kozwi mosala kopesa bato bapesaki tutu bareconseil akomi kovanda na tutu mpona bato akomi kovanda na tutu mpona bato bazoloba mais bolingo na motema eza lisusu te na motema eza te parce que Patricia akwei aza lisusu na eloko te Patricia boutique ekangami Patricia aza lisusu na bafaire moko te abukisa Patricia sim achandisa ye basim donc ya pasi mingi bandeko eleki na vie ya Patricia c'est ça que Patricia lukaki ngai tant que mopanzisa yango tokabolango na bino site pe bo consommer histoire na biso bo sunga biso vraiment na ba conseil Patricia asala nini pona bino bandeko basi est-ce que eloko tutu asali pas Patricia eza idée moko ya malamu oto koki kozwa ba exemple po biso pe oto tikali poto biba kosunga mibali est-ce que tozaka na mitema wana mobali oyo abali ona nukuke kosunga ye eloko o Patricia tutu asali Patricia to landa eloko vraiment na bokebi s'il te plaît to bobenga vraiment ebele bo s'abonner na chaîne na biso Réussite TV bo pesa ba conseil Patricia za wana pona biso azoluka vraiment conseil na mitro Patricia za na zemi Patricia azoluka conseil azokoka te alobi soit miboma mobala bi apesi mbongo alongola zemi te donc histoire na ngai oyo na ngai ko partager na bino na mokolo mpona Patricia na tutu yango wana merci balandi ya Réussite TV numéro na ngai eza plus 243 89 48 36 na bandeli plus 243 89 48 36 bobenga biso bo soutenir biso vraiment la ba conseil ba idée na bino et ça la biso bien na pesi mboti na papa na ngai papa Bruno moto na Nzambe na pesi mboti na maman chérie maman Christ Apelewe mon cordon Hassan Dilove mboma mon cordon Hassan mboma Dilove yangwana na pesi mboti na Christian Malou cameraman ya mwindu maboko trépied na pesi mboti na maître Chicha Mabele Mikiliste Schengen ministre Rankine Europe Molumba tout papa na petit prince on a vu na ngai ya tongo avant balobi na bino na pesi mbote na action za koto fils depuis Cape Town na pesi mbote na chance loba maestro wana ngai ya 4 autrement dit Drogbon et famille loba mobimba na pesi mbote na grande sœur na ngai omona ngai Sonia Kulumba Sonia Kulumba bambote no ya ngwana na pesi mbote na ya na ngai ya motema joli vipanzo noazenzo luzingu na pesi mbote na action za koto fils MBJ wana vraiment fondé na biso ya groupe quelque part depuis Soudaf na pesi nazongeli mukie Sonia Kulumba montia propre ya motema fresh kambamba bambote yangwana maître Chicha Mabele yo yangwana bambote bele papa na bébé prince maître Chicha Mabele Mikiliste Rankine donc Nzambe Rankine pena ndemboka na ye ministre Rankine Europe Monbatu na pesi mbote na Tino Kabala depuis Londres na pesi mbote na papa José na pesi mbote na la dame Chanel depuis quelque part na pesi mbote na Sage Gilio moto na ngamoko na pesi mbote na Miradi Mukediante mon ami wana penza mona chik na ngai na pesi ba mbote na nga ebele na famille Loba et puis famille Kulumba na pesi mbote na bandeko na ngai nyonso bokoza occasion ya kolanda biso numéro na ngai na pesaki to bandela mukie po mutu nyonso na facilité ya kozwa yango plus 243 489 48 328 plus 243 89 48 plus 243 Christian Malou bambote na yo ebele papa Doudou et yu bambote na yo ebele na pesi mbote na ba collègue na ngai nyonso au revoir.